Frédéric Kibasa Maliba moko ya ba père fondateur Union pour la démocratie et le progrès social mokola lelo délégation monene IDPS Kibasa bakiti na Lubumbashi na Okatanga elongo na président national na bango Augustin Kibasa Maliba ba activité ya ndenge na ndenge ezali organisé kuna nyonso na kokanisa oya tika bango moko ya ba père fondateur ya UDPS oya sala mosala kitoko pona démocratie a na mboka na biso na ngoma mosusu boye ba ko Caleb Mutam ancien administrateur ya ANER asengi procès moko public asengi na l'état balungola ba charge nyonso zali ko peser contre ye donc mandat d'arrêt pe avis de recherche andimi ko comparaître kasi zala à un homme libre na ngambo ya sport TP Mazembe ezali éliminé na Ligue des champions africaine apolaki lobby contre équipe ya Algérie. Ba détail ya baélément o nyonso bokozwa yango na kati ya édition ya biso mokona lelo KNB News toujours wala pona ko informer bino d'une manière très professionnelle. 4 avril 2003, 4 avril 2021, 18 ans jour pour jour, que feu Frédéric Kibasa Maliba Massele Kiumba Umba, alias Machinef, nous a quittés. Afin de rendre hommage à notre père fondateur, le président national de l'UDPS Kibasa, défenseur de la démocratie, du progrès social, de la dignité humaine, dans l'esprit de solidarité, du partage, d'hospitalité et de générosité, son Excellence Augustin Kibasa Maliba nous honore par sa présence ici à Lubumbashi. Venez nombreux pour offrir au président national Augustin Kibasa Maliba un accueil chaleureux. Digne d'un fils du terroir ce 3 avril à l'aéroport international de la Luano. Mtoto wa Simba, ni Simba, karibu kwenu, Excellence. Mbote Kinshasa, mbote partout dans le monde et c'est encore que vous allez bénir les poste de télévision à Mino pour la magazine KNB News ou informer Kabino toujours d'une manière très professionnelle nulle part ailleurs. Édition à l'Elo Bandi, ton fongola yango na ngambi ya Sénat wapi ba sénateur ba vota qui loi ya ratification ya zone libre-échange africaine ZECAF na Mukuse Beni Mambi pour la détail. Après échange paix de bas entre le sénateur et le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa pour la ratification de la zone libre-échange africaine. Sénat congolais a voté qu'il lobby vendredi 2 avril projet et loi autorisant ratification et la loi de la zone libre-échange africaine ZECAF. Voté na seconde lecture na sima ya Assemblée nationale accord oyo esengi ezala transmis na président ya république pour la promulgation nango. Na 109 membres oyo composaka Sénat, 78 sénateurs bazalaki présents p 75 bavotaki pour la ratification ya loi ZECAF. Basénateur mibale basabstenaki pe moko avotaki non. Na yango Sénat e voté projet ya loi oyo eza ko autoriser ratification ya accord oyo ils ont porté la création de la zone libre-échange continentale africaine et déclaré que Modeste Bahati, président de la Chambre haute. Ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa Oyo a répondu qu'il n'a pas question et a sénateur a indiqué que loi Oyo est dématelé bas tarifs douaniers entre bas africains. Na sima ya vote Oyo bas sénateur bas poursuiva qui examen la proposition et la loi Oyo et que déterminer les principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et innovation technologique. Oyo ezalaki initié et pas ya sénateur Guy Luandomboyo. Après audition ya Guy Luandomboyo, loi Oyo ezalaki confiée na commission mixte économie et finance, infrastructure et aménagement et territoire pour ezala approfondi.
Pour un rappel, l'Assemblée nationale a adopté un projet à loi autorisant ratification et accord aux porté création et à zone libre-échange continentale africaine depuis vendredi 22 janvier 2021. Kinshasa et l'équipe partout. Directeur ya presse présidentielle oyo akotaki sika Eric Nindu asalaki mokolo ya lobby remise pe reprise na ba prédécesseur na ye bolanda ba détail na Beni Mangi. Nouveau directeur ya communication présidentielle Eric Nindu azwaki officiellement ba fonction lobby vendredi. Na terme ya cérémonie ya remise pe reprise organisée et pas prédécesseur naye Abraham Lwakabwanga. Cérémonie et se déroula qui na présence ya directeur ya cabinet adjoint ya chef de l'État oyo aza chargé na ba question sociale Olivier Mondongi. Tango azwaki maloba Eric Nindu asaluaki courage ya ba prédécesseur pe a invitaki ba personnel ba doubler ndenge na bango ya kosala po baza na challenge ya sika pona ko travailler pona chef de l'État oyo aza kozela ebele ko uta epai na bango. Pona rappel, Eric Nindu azalaki nommé na ordonnance présidentielle le 5 mars oyo l'équipe pona ko travailler le co la directeur ya communication présidentielle. To souhaiter bonne chance na Eric Nindu na équipe na ye ba travailler malam koleka ba prédécesseur na bango pour na ko soutenir président de la République na 2 ans oyo atikali nango pour na premier mandat na ye. Kinshasa et l'équipe partout. Tolobaki yango ne bandeli Caleb Mutombo azali bongo ancien administrateur ya ANER asengi que ministère public elongola ye ba charge nyonso ezali kopese sur ye, c'est-à-dire mandat d'arrêt pe avis de recherche pe asengi que procès na ye ezala public. Beni Mambi pour na ba détail. Caleb Mutombo, ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignement ANER Nabokuse, a s'adressé à la procureur général près à cour d'appel à Kinshasa Gombe. Nandela ya correspondance et pas il y a ba avocat naé vendredi et l'équipe. A sengi annulation ya mandat d'amener au ezala qui lancé contre ye pour na à comparaître le col à homme libre le mosso et à justice. D'après l'avocat Caleb client na bango a sollicité que procès naé est à la public. Client na biso Caleb Mutombo a défié justice yamboka na été. De solliciter na monsieur le procureur général a ordonné annulation et mandat d'amener P avis de recherche ou ils a lancé contre client na biso pour na ko permettre yé à comparaître na procès local à homme libre P ba organiser défense ya ba droit na yé sans encombre pour na ko permettre yé à comparaître na procès local à homme libre P à organiser défense ya ba droit na yé sans encombre conformément na ba disposition permanente ya constitution. Client Nabiso a sollicité que procès naye est à la public. Que ex-AG à ANER Caleb Mutombo Aza introuvable depuis Azala qui signifie na ba plante ebele. P. Jean-Claude Muyambo, Christophe Ngoyi, Nage Koko Mulumba, bazali parmi batu oyo ba porter plainte contre ye. Kinshasa et l'équipe partout. Toyebisaki bino yango le bandeli président national ya UDPS Kibasa azwami na Lubumbashi mokolo lelo mpona kokomemore 18e anniversaire ya liwa ya Frédéric Kibasa Maliba oyo atika biso tozwa en duplex Jimmy Mukendi oyo azali na kati ya délégation. Jimmy Mukendi yebisa bana mboka kuna ezoleka na ndenge nini? Naomi Pila awa ezalaki système ya onyati osengi pardon Augustin Kibasa Maliba président ya UDPS Kibata akiti na aéroport ya Luano na 13h heure locale ya mami na fédération Katanga UDPS Kibasa bato ebele o bayaki koyamba partir ya aéroport batata ba maman bandeko baninga ba jeune garçon jeune fille batondi ebele pona kolobaka mwana na bango ye muteto yeto akatanga anakuya ifale lire na ba banderole sikani ne bakomi mwana yankoi azankoi c'est-à-dire mutoto ya simba ni simba Augustin Kibasa Maliba kiti au aéroport ya Luano
ezali ya koyinda na ndenge ya kosakana te moyen ya kobima ezali te bain de foule azalaki na droit na yango directement kobima na libanda aéroport akiti abandi kotambola makolo Lubumbashi électrisé comme jamais auparavant bango nyonso bazali ko jurer na kombo ya Augustin Kibasa Maliba na président Fachi oyebi malamu Naomi que Augustin Kibasa Maliba azali awa na Lubumbashi na cadre ya ko célébrer 18 ans ya décès ya Frédéric Kibasa Maliba père fondateur boko ba père fondateur ya IDPS pe papa na biologique awa ezalaki question ya kolamusa lisusu ba UDPC nyonso ya Katanga oyo bango nyonso bazali ko jurer na kombo ya Fachi Beton pe balobi bako soutenir Augustin Kibasa Maliba tina suka ndenge tozali awa tozali na cortège tozali na makolo na mbeki kobena na pembeni po na pesa bino moi suite au bozali komona avec quelques images un peu amateurs mais tosali effort pour vivre au ezali koleka sikoyo na Katanga. L'accueil de notre enfant, des inefficaces de le président mon minute kiloko président atasema mina lomba avant aseme mina kwenda kameme tuko matoka Katanga kamwimbo kamoya ndio kumbea na kwa bila kusema hivi inafaa unajua que détermination ya chef de l'État état de droit démocratie na bien-être ya banduku yake moye lâché par moye unajua sema 2019 pourquoi la coalition FCC cash unajua sikizeni mzuri mimi hata tunachangamoto sana hivi na tuko mbele kana ndio watu wanasema shebo pesa moya hatutashikilizana hivi. Kitu cha kwanza tumpe mbele Mungu fasha. Haina mimi. Sikia maombi yangu. Sikia kulia kwangu. Sikia maombi yangu. Sikia kulia kwangu. Sauti yangu naita Bwana, Bwana uniokoe. Sauti yangu naita Bwana, Bwana uniokoe. Bwana unitazamie njiani, sina nguvu za kumshinda Shetani. Unitazamie njiani, sina nguvu ya kumshinda Shetani. Kwa sauti yangu naita Bwana, Bwana uniokoe. Kwa sauti yangu naita Bwana, Bwana uniokoe. Depuis la ville cupifère de Lubumbashi, Jimmy Mukendi pour la compte ya KNB News. Merci et à tout moment. Beltesco, Monsignor Congolais, Etienne a marché lame de rasoir, Nelson Platinum triple X, Oezaliko 4 Makasi, bon, on a détail na élément. Beltesco, Mosungi ya mboka, aye lisusu kaka ndenge amesana kosunga cette fois-ci, aye avec Nelson Platinum triple X, lame de rasoir oyo atie na disposition ya ba Congolais. Na misala ya ndenge na ndenge
eza na minu ya kosakana te tala kaka bazali kobenga yango triple X, c'est-à-dire avec l'homme de rasoir oyo okoki kokata suki mutu mobimba osilisila bakwa pe o arranger mutu mandefu sans problème. L'homme de rasoir oyo Nelson Platinum triple X ezali kitoko bondi milanga kasi sango ya kitoko makasi oyo epesi sai na mitema ezali ke bakwafer nyonso boyoka bien osombi kaka 10 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson Platinum triple X oza na droit ya ndaku oyo lokola salon de coiffure moderne bakoya kotikela yo bango moko na ndaku, sadi benga kaka na numero oyo 081 85 00501 okozwa superviseur ya Beltesco oyo akozwa contact na yo pe akoya kotikela yo ndako oyo lokola salon epai na yo na ndako okofuta ata eloko te. Esili wana te yoka lisusu soki ozali pe na besoin bapesa yo mesa oyo ozali komona pe miroir pona okataka suki na yo kitoko na elengi nyonso. Tunanga nini somba kaka 5 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson ya Beltesco Platinum triple X oza mobimba bakoya kotikala yo mesa oyo na ndako pe miroir oyo yo na basalo ya minene oyo tomonaka na baville différence ekozala lisusu te. Beltesco alobi peke bacoiffeur nyonso à chaque fois bakobanda koutiliser lampe de rasoir oyo Nelson Platinum triple X bakobanda koenregistre bango pe na fin du mois bakozwa mwa eloko na cadre ya récompense po bazali bacoiffeur ya Beltesco. Kinshasa eleki partout. Ils ont célébré journée mondiale ya livre pour enfants, c'est-à-dire parents sombela mwana livre tangelaka na ndako et kobongisa culture na ye na lecture. Bolanda ba détail na lema o. Wuta 1967, le 2 avril, les a dédié Journée internationale du livre pour les enfants. Na mémoire ya Christian Anders o azalaka inspiré à quoi attirer attention à bana na ba livre pe kopé sabango bolingo pe goût ya lecture. Selon ba étude na ye bana bazalaka mingi attiré na ba conte de fées pe ba poème. Culture ya kotanga esengeli ezala inculqué na bana de le bas âge koloba que parents esengeli atangelaka mwana mwa ba histoire ya ba livre pour la conformer personnalité na ye. Parents nyonso esengeli accompagner mwana même na période scolaire kosomelaka ye ba livre pe ko veiller sur nini mwana tangaka. Nde importance ya contact entre enseignants pe ba parents. Éviter ko livrer mwana na internet sans contrôle kasi veiller sur évolution pe ba programme nini mwana na yo alandaka. Livre ezali mystère o ekoki ko faire rêver mwana pe ko faire découvrir ye mokili. Mingi ko créer ambition ya minene kati na ye. À un certain âge, il faut que ça ait la livre d'images où ils allaient considérer le cola trésor et sagesse et la culture. Journée à l'élo et ils allaient parrainer na UNESCO et na Union internationale pour le livre de la jeunesse. Yango ils allaient la but ya ko combattre analphabétisme pe ko favoriser accessibilité à ba livre na batunion so pe ko pesa goût ya ko tanga na jeunesse. Journée yango ils allaient na mémoire ya anniversaire ya Christian Andersen, écrivain danois au Abotamaka le 2 avril 1805 na Danemark, ye akoma moi ba livre et le coup à la petite sirène, la petite fille aux allumettes, les vilains petits canards, les habits neufs de l'empereur, pe ba livre ya ndenge na ndenge. Ye azali ko encourager bana pe mikolo na lecture. Na cadre ya journée à lelo, parents sombela moi la livre pe éduquer ye na culture ya lecture. Pour lobi azala mutu munene connaissance et fongolaka pe connaissance et salaka que mutu azali utile na société. Ya kokamo ezali ki na mboka na biso ba bibliothèque ezalaka lisusu ebele te. Atako na ba université na place okuta bibliothèque okokuta nde ba malewa tomituni na mutu ya ba étudiant nini ezalaka na kati biloko kolia to pe connaissance et interpeller ba konzi Kinshasa eleki partout. Première chaîne d'actualité en continu Kasinalinga la nanu ezalate lelo to proposer bino ba émission o mi balé o ezali déjà en ligne na chaîne YouTube na biso Kindoki politique pe bonzambe. Na
naza kosepela ndenge mboka ezalaki biso IDPS tozalaki na slogan moko tenez bon, l'IDPS vaincra et gouvernera sur le pays sans alliance. Pour totia mambima yebiso tolingi na mboka, il faut tous à la majorité non moni miracle puisque Etienne Tshisekedi alobaki boye mokolo IDPS kozwa bokonzi makila ba congolais kotanga te. Et ça justifie, ça prophétie, c'est concret. Et Salemaki va proclamer Félix, il ça c'est mon bêtité. A prêter serment, il ça c'est mon salinité. Mon colotoki n'a remis de reprise, n'a dit maintenant sermenté. Tant toki n'a remis de reprise, n'a moni. Président Kabila, ex-président Kabila, oui, jusque-là il était chef de l'État. Président honoraire, oui. A sali remise de reprise, il y a Félix. Bakangari bango mbale na champ na bureau. 2 heures. Bisognos na palais de la nation na 4 na couloir. Basaliti apesi ye ni mambi manso ma ekolo. Moi je ne croyais pas. C'était un miracle. Et président Bini, qui titre à escalier dans rez-de-chaussée, Bangomi Balé, Félix, Kabila a une voiture, yé moko Abimi, na palais de la nation. Nandima quitté. Puisqu'un dictateur, Nandini wana, et Salema Ezali Kokamwa. Ça c'était un miracle. Et Salemi, effusion de santé. Tokei, nous en novembre. Maman, les hommes a Félix Saliwana. Réqualification à majorité. Hein? Ils allaient se quitter. Merci pour le montuna. Merci ceux qui la comprendre en bien. Nautiko loba awa. C'est que ngolu ya nzambe to yambaka yango na nzela kondima. Même texte totangaki Bible le bien c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. OK? Mais un texte moko boyo na sepela ki na ngo mingi na Hébreu 4 le 2e verset. Bible le bien liloba moko oyo eteyamela ki biso. Mais epai na bango ezwaki intérêt mon côté parce que kati na bango kondima ezalaki te. Donc liloba wana servait ki bango na intérêt mon côté. Mais même liloba na ndepete ya miaki epai na biso, mais epai na biso po ete kondima ezalaki nde e produire ba effet. Moni. Alors pour le mutu kokota na kati ya ngolu wana esengeli kondimela oyo ayaki na ngolu wana Yesu Kristo. Kondimela ye lokola mokonzi pe mobikisi. Ce qui est au tangi na mukanda ya Yohani, Jean 1, à partir du verset 12. Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, il s'agit d'un biso pour nous en contact ya ngolu oyo et ya ki nanzela Yesu Christ kondimela ye, kondima ete Yesu wana kufa ki ne pulusu pona ngai. Alors, ni vraiment penana na tia vraiment mon koloto, c'est que les loba tu mingi bazali koloba kolo Yesu soko tu ni mingi batu kolo Yesu azali nani Yesu azali nani ou azali mokonzi pe mobikisi et comme ndeti slogan et comme ndeti loyembo mais mingi toyebaka te tant tolobaka mobikisi pe mokonzi et ngolo banini tant tolobi Yesu Kristu azali mokonzi. Donc yende mutu azali ko décider na bomo inayo. Donc okoki ko sala eloko moko te soki ye apesi yo ndingisa te. Donc nyonso oyo sengeli sala fo ezala na accord, fo ya na boyokani na liloba na ye. Okoki ko sala lisusu oyo esepelisi yo na lolenge na yo moko te. Okoki ko sala makambo ezouta na makanisi na yo moko te.
comportement ya bato o babombaka secret, c'est-à-dire bato bazalaka indiscret. Population congolaise va réagir na micro ya Hervé Zakape Benimambi. Lelo na mboka na biso bato ebele bayebaka kobomba basekrete ata obeteli lisolo ya vi na yo moko to lisolo concernant mutu mususu akokende kaka kobeta yango to kopanza yango epai ya bato nyonso alors que yo oyebisaki ye ayebisa mutu te to komprenaka penza te soki ezalaka kaka molimo ya kisongi nde esalaka bongo to bakokaka na bango nde kobomba likambo te. Na yango micro ya KNB etambolaki mpona koyeba soki comportement ya bato oyo babombaka secrete ezalaka mabe to malamu. Normalement le comportement va bien dans comme la vie de confiance dans la buto likamba secret katanga na yo et comme la troisième personne est mabe pour tout seul ngana yo tengi so mibale et comme la troisième personne ndini déjà comportement mabe ya bien te moi deux ans de deux ça on a usé secret na vie faut faire na secret. Il faut se faire dans la vie. Si on a besoin sur la carte, on se remet au yama, bon se trouve le sommet à ma baie, bakangi, monter peu ça me. Donc faut comme secret ça secret il a secret. Si on a besoin sur moi carte secret, il bomba secret la bonne là oui. Il faut bomba secret, normalement comportement à ma baie, on va voir comportement. Si on a besoin sur la secret, avec la liste secret, garder secret. Parce que comme c'est tout bon, on le dit comme on baille petit frère mboga yindi avec bébé. Donc tout ça comportement mabe o ba tsanga ba tika comme conseil eza babenga rango songi eza malamu te bato bazala comportement na batika wana eza kobonga mboka eza malamu ata moke te po kokoteka moningo oyo basolaki wana mibale baye mpe bakangi bango eza malamu te bacomportement na mpo na nga mpena niklete eza mabe mpo na bato basalelaka yango eza songi nangeza mabe conseil nazo pesa pona batu o basalela yango so pe nga pe na salela yango pona tika po eboma mboka mingi bon elona ina pesaka pona batu basala makambo wana batika puisque ngana lobelo wa liboso ezana babenga yango songi tout le monde ayebi de quoi il s'agit eza songi eza pe koboma ezomona mutabete lisolo à se confier na yo ce qui veut dire alingaka wa considérer que openda aza ami intime de kolanga motema so atana beteli akokende kolobango pa mutu te akobomba ngai mais tant komi yende ko ana trahir yo akomi ko betela ngo bato wana za sun ami intime te akomi ndoki et puis ça songi mobomba lingaka yo te eza lokola abebisi réputation na yo bisika zobe nokobeta pe masolo mitema bato mokili eza makambo ebele mitema bato oyebite bato mosusu bakoma koboma bato likambo famille na ye te ya koti abomi yo monde eza akobeba ye akebeta lisolo sans contrôle ale moto motema mabe azwi ale ntango akosala yango eboti makambo mabe kindoko ekoti na kati bon wana eza deja eza poison olingi moto wana te yango kaka na koloba bato basalaka makambo wana tuka batika il faut que protéger maloba moto alobi non en secret protéger yango po oyebi te ntango okende kobeta oyo kobota eza mpe ngambo likolo na yo soki mutu abeteli yo lisolo moko ça ne sert à rien yo mpe na ngambo na yo okende kobeta yango epa mutu mosusu po oyebi te soki secret oyo yo opanzi ekoki kocreye nini epai ya mutu abetelaki yo lisolo wana boyeba cœur mutu akoki kobomba secret na yo koleka yo moko azate peu importe grandeur ya secret wana bomba yango kaka na motema pona ko éviter que epanzana mokili mobimba po ekozolo ba problème ebele yeba que pire yo azape na pire ye Kinshasa et l'équipe partout. Nasport, tout puissamment c'est basali éliminé dans la Ligue de champions africaine. Bapola qui mokola lobby contre équipe ya Belouizdad ya Algérie. Ba détail et le mona Nathan Siata. See the number 27. Kepe Mazembe lobby akendeki ko s'incliner na Alger face na ba Shabab Radi ya Belouizdad na match oyo ezaki ko compter pour la 5e journée ya Ligue africaine des champions. Bakombo Louchoua réalisa qui match moko très courageux surtout dans seconde période malgré que bazalaki véritablement pressé na Algérien oyo bazwaki énormément d'occasions pour na ko s'offrir succès kasi et simbaki te ya ko kamwa
ezali ke club Louchois oyo tobengaka ba Angleterre bayaki ko céder kaka na 5 dernières minutes pe bayaki ko encaisser 2 buts mokoka oyo eluki élimination na bango. Mais na première période nde Mazembe ayaki kozwa situation pona ko marquer kasi esimbaki pe kaka te avec beaucoup de maladresse, c'est-à-dire ba attaquant oyo ya club Louchois ba passe moko ezalaki ya malonga te ondiri balingi kopesa na ba passe te ba betaki bale kitoko te epesi pasi pe mawa ezali lokola ndoto kasi lelo ekomi réalité. TP Mazembe a quitté tout simplement compétition oyo na petite porte ezali véritablement sensation moko oyo club Louchois azalaki kozela te ke azala éliminé na stade oyo po depuis abanda Ligue des Champions na Confédération africaine nanu alongwa na stade oyo te depuis 2019 bondi melangai epesi pasi pe mawa ezali kopesa matière na ba club congolais batala sima bazonga bato po babongisa ba club na bango chance topesi nyonso na vita club oyo azali kobeta lelo kasi soki ye pe abeti mwanza bango nyonso bazongi na ndako pe tokobanda kotala kaka ba Ligue des Champions oyo na ba télévision ti saison prochain Kinshasa et l'équipe partout. Élément Sport nde silisi édition na biso mokolo lelo. Merci pour vos akis belé konananga partout dans le monde. Merci l'équipe technique et rédactionnelle ya KNB News vous allez continuer ko ça mosala kitoko. Na sima caméra tozalaki na Hervé Zaka, régie et simama ki na Timothée Kayembe, réalisation et simama ki na Nathan Siata. Édition mokolo lelo ezalaki coordonné dans les grands lieux de la communication Jimmy Mukendi. Ngala minute okuta mikolo ezali ko ya na souci moko ya ko servir bino toujours d'une manière très professionnelle ne bolingaka. Pende votre sel la radio musala. Réalité ya bana